Bandeko epesi pasi pe mawa bebe oyo kitoko bozomona awa akufi mbwa moto abomi ye pitbull na njili evenema esalemi na njili dommage ke moye totyela bino baimage eza te parce que youtube akokaka baimage ya somo te bakoya kokanga chaîne naza na bavideo yango etamboli mpe na réseau sociaux bato ebele bamoni yango. Mama ya mwana azotambola na mwana na balabala amemi mwana na maboko mibale liboso bizarrement mbwa amoni asible kaka bebe bandeko bolimbisa ngai bandeko mbwa asible bebe asible mwana na place alanda mama so ata mama na lokolo me bebe alandi tango mama amoni mbwa esali esomo. Vous pouvez imaginer à lâcher mwana akimi mama azali na bébé amemi ye tanga monika mbwa ayoki somo atiki mwana a lâcher mwana kwei ye akimi a se sauver mbwa alandika mwana kangi na gorge. Donc même pas 5 et esali 5 secondes te do akekara atie minu na gorge mwana kufi bana mibali bazalaki wana moko alandi mbwa abeti ekiti mbwa atiki mwana mais malheureusement kaka ndenge asalaki wana bandeko asi abomai mwana bandeko nanga image oyo epesi pasi na niveau moko non seulement pasi na kanda contre la mama bato nyonso en tout cas papa na nga moko kuta alobi so azalaki wana vraiment nga beta mwana mwasi wana na ndenge moko kosakana te bandeko depuis quand mama a sacrifié mwana au contraire mama protéger a mwana biso toyoka bama solo tozala bana mike toyoka bama solo bakoko na biso babetela biso ndako eziki mama uti bilanga ya akuti ndako ezozika mwana tika azalaki kolala akoti asinye moto abimisi mwana protéger mwana bizarrement mwana azui choc te mais mama ziki presque nzoto mbati na elongi po nini po protéger mwana e bandeko na ngai bama solo lulenga bo ezalaki ebele depuis quand une mère a exposera mwana po ya se protéger ndenga nazali awa les amis je ne souhaite pas je ne dis pas que ngane meilleure maman ou encore mais imaginez na kati ndako ambiscade o bakoteli biso ngana se sauver na zui bana nga mike na tiki bango batikela koboma bango est-ce que ça a un sens est-ce que vraiment ça a un sens mama protéger abana bandeko mwasi mwana mwasi o jeune fille oyo elobi na ngota papa na mwa lobi ba fille ya G5 donc ba mama moderne ba mama ya mikolo oyo bao balongola bazemi wana bao balongola bazemi wana babwaka bana basundola bana bango oyo eloko elekeli ngai bandeko na nga bosa nango idete donc mbwa azoya na ebite mon Dieu que le Seigneur nous aide. Dommage que moi to tshela bino ba bilili o ezate parce que na YouTube esimba te bandeko mbwa amoni ye mbwa atelemi na porte lopango na bango amoni mwana mwasi azoleka alandi asible mwana mwasi amoni ka lilingi ya mbwa ezoya esomo gangi alasha mwana alashe akimi et puis ce qui m'a encore étonné moi bana mibali bazaki na bazoganga bato bazaki bazoganga et mwana mobali moko akimi mbangu abeta mbwa kiti mbwa alashe pendant que baza kobeta mbwa bana mibali musu baye na banzete pendant que bazobeta mbwa bandeko mama azaka musika donc tant babeti mbwa kiti mbwa alashe mwana kwei na mabele namoni kutu le garçon azaki yana tomboli mwana bizarrement mbwa ye kozonga lisusu donc mbwa ngo tango babeti ye akimi nano mwa mbali wana tomboli mwana oyebi ke mbwa na ye lisusu po akanga su mwana garçon wana siko alashe mwana na mabele po abundala mbwa mais mama ya mwana telemi musika bandeko na ngai atie maboko likolo ya motu pendant que bana mibali bazali kuna bazobunda po baluka mon Dieu bota bebo kitoko
Bota mwana kitoko ya mwasi. Oh maman lolenge nkani. Bande on a pourquoi na sali vidéo. Pourquoi na sali vidéo. La Bible dit l'homme spirituel juge de tout. Pino boebi Afrique kindoki ya makasi. Kindoki ya trop. Image oyo. Soza motu wana misu Quand je parle misu na oloba na misu ya misu mibalete. Mais so wana motu oyo ba aloba nini. Oh moye ki manga elo mona nga aloba. Donc soza motu oyo bon je sais pas. To lukara forme mususu. Spirituellement tu es alerté, tu peux comprendre directement que c'est la sorcellerie. Parce que mwana wa bébé ya liboso ya mibale mwana o ba memi azali na sete ba memi ye. Donc mbwa o si fala attaquer alinga attaquer mama ya mwana. Non seulement ça, mbwa atakara mutu na tina. Mbwa landa mutu pamba te ka dans le vide boya moni mutu malamo bando landa non. Il doit y avoir quelque chose ou soit abangi to amoni peut-être que non ndenge ozoya ozoyela ye ou soit bandeko nyama jama atakara mutu mbala moko boye. Même lion abanga mutu eze eloko nzambe atia ya mutu. De l'homme nzambe tangu akeli mokili. Bible est claire. Azui apesaki Adam pouvoir, bien que pouvoir en haut, il avait perdu ça après chute ou encore après le sous moment. Le fait que mutu nzambe apesa mutu pouvoir likolo ya nyonso ya mokili oyo domination likolo ba nyama likolo ba nzete likolo ya nyonso eloko wana instinct wana kati ya ba nyama même ezalaka. Donc nyama ataka mutu dans le vide te na loyenge te. Bandeko mwa mwasi oleka na mwana mbwa so azali na besoin attaquer mutu alinga attaquer mama ya mwana oyo. Et puis eza te ke babandaki koleka pembeni na ye à 0 mètre. Non, la fille azaki ata je crois 5 mètres. Donc mbwa telemi liboso lopango na bango mwana mwasi oleka na katikati ya balabala amemi bebe na ye mbala moko mbwa landi ye mbangu. Bandeko na ngai yaki ndoki o penza ya Pro Max ya HD. So na sali image eza pona interpeller bandeko bino bolanda MDGD TV. Les amis, il faut prier, il faut sambelaka. Au moins yavo bimananda kuna yo. Olingo bimananda kuna yo kende soki wapo sa soki nini. Tala bondela ta 1 minute. Tika nzela na ona maboko nzambe. Bisiko okende nzambe accompagner yo. Nzelo kotambola, nzamba préserver yo. A épargner na mabe. C'est très important. Tant que Yesu alakisi ba disciple kosambela na Matthieu 7. Et aebisi ba on a Matthieu 6 pardon. Attendez, 6 ou 7. Bon. Bon comprendre kaka. Tout est à la 6 et à la 7. À lobby, non mais je crois attends. Il y a un problème, tu vas nous vérifier. Mais ce qui est vrai, c'est à la 6 et à la 7. À lobby na bango nasuka. Dites délivre-nous du mal. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Délivre-nous du mal. Dans ta prière, il faut que bon de la que singa nzamba préserver na mabe. Parce que Satana azam mabe makasi. Et prière et que délivrer na danger na ban prise ya ennemi. Lo sambo et que épargner yo. Et na pe nous témoignage moko kala penza kala. Et wana na mwana moko. Mon fils est maintenant 13 ans, il aura 14 ans. Bande onanga na lali na yoka voix audible na sa pongi ba oloba nanga omoni yo obiki poka mo ba prière au salara do ba minimizango malgré balobi nanga poka na mo ba prière au salaka wana soki yango te makambo lingi komela yo mungongo loba nanga maloba na bosa na yango te ti lelo na bosa na yango te bande ona lamuka boye ndoto
bazoloba nanga mpenza obiki soki mwa bapriere osalaka wana te makambo olingi ekomela olingo ndima te nalamuka boye ngabi ya bon nayebaka pe te makambo ngo nini olingi ekomela nga mais bon ce qui est important prière quand même epekisaki makambo ngo ekoma yango moni yaya naye kosala émission mpona loba na yo tala il faut osambelaka c'est en fait ciblé mbwa oyo aza ne mpe kaka victime ya sorcellerie les pauvres mbwa babomi ye mpe parce que c'est normal soki mbwa asui moto to abomi moto fo aboma ye balapide babeti pitbull banzete pitbull akufi bino boyebi afrique ndenge ezalaka babomi ye un esprit eke possédé mbwa asali opération molimo wana ebimi eke nango le pauvre mbwa asibir baconséquence mbwa akufi yaya tala sambelaka tikaka journée na maboko ya nzambe tikaka mosala tikaka ndako na yo baprojet bafaire libota nyonso ya yo prière ebundelaka moto elongisaka moto yesu aloba priez pour ne point tomber dans la tentation même batentation omonaka oyo soza moto ya losambo osurmontango bato ebele bomonaka oyo bameme bapaster oyo bomonaka oyo bachrétien banini bakweyaka na babikobo pambapamba uswat bapiégeaka bango mpo bakweyaka na bamitambu mingi pourquoi à cause ya manque ou encore ya déséquilibre ya vie ya prière na bavie na bango naoloba na bino makambo nayebi naoloba na bino makambo na omaîtrise naoloba na bino makambo na expérimentaka na vie na ngai ya losambo ya na pouvoir na capacité na makasi ya kochanger baange ya diable ya kochanger badonné ya kobongola ya kolongola a ekomi be prière obomonaka eloko na yo osala émission bandeko ezaka mpona interpelle mpona loba na bandeko na ngai faut osala très attention mokili obomona ya makambo ebele. La Bible dit le cœur de l'homme est méchant de dessus tout, qui peut le connaître? Nous connaissons, nous savons ba-africains toza makasi na motema mabe yango likambo kobomba te yango likambo kosamba te bota joli bébé o joli fille o mwana oyo nde aza kitoko babano ezalaka kaka bapointaka du doigt oyo kaka bazotimbolisa ele monoko oyo mwana o kitoko alonga ngo nalinga alakisani déjà na quartier batietietieti mwana miso mwana nazala kitoko mwana nazala kitoko bandoki balingaka bongo te toloba makambo oyo en connaissance de cause nayebi ke eza na bato bakoma tellement trop civilisé baza bino bazala makambo nyonso kindoki mama papa makambo naoloba nayebi yango mwana so aza kitoko mingi bato bakoli na afrique bayebi makambo naoloba mwana so aza kitoko na baafrike na bakartier mingi ezalaka bana na bazala bavictime ebele ya makambo ebele ya mabe le fait kaka na ye kitoko bato balulaka ye mitema bato ebebi mitema bandoki ebebi oyoka basali mwana bato mabe année passé ya plus ou moins 6 mois passé mwana moko ya bebe batielaki poison toyoka ye lisolo wana na Kinshasa na Congo mwana ya bebe s'il vous plaît mwana ya bebe voisin atieli mwana na poison na biloko mwana bebe ya mwasi ya kitoko tomona ye baimage wana c'est ça l'Afrique nayebi ta nazala mwana moke eya na tantine moko anosala na bar anosala na bar juste bazali bavoisin na biso tokangama na bango bamapango bar ezalaka place wana mama nazala na mwana ye nga nakanga makambo soki bandeko na ngai bayoki baokamwa ngai mpo baoseka nazali vraiment moke tellement j'aimais trop les enfants tantine wana komona ezali ya Brigitte aza na mwana mwa mwasi Dorina bandeko Dorina nazalaka moni babebo bazalaka misuni siko azalaki ye siko monene ne ezali baminene ezalaka eleka monene moko siko ya monene baminene ezalaka no il faut tiaka il faut tala siko azalaki kitoko bebe azalaki tellement joli mwana na bato nyonso so omoni ka il faut mema ye mwana kitoko mwana une fois bandeko bato ka nde bayaka na bar omela masanga nde ezalaka mama na naomema mwana
ye pa zwi mwana apesi o akotaka na kati na mwa liba bima boye mwana aza te andi olela mwana tolanda boye bandeko tokende kokanga mwana na gare parce que ezali na bakongo na mwanda précisement tomona mwana na gare mama mwa azobondela ye mwana siko beba olela mama na abondela ye mutuka baocharge bazokende ekende Kinshasa ekende Kinshasa bandeko atikali koyiba mwana bato. Heureusement nzamba malamu on a récupéré la petite mais malheureusement bandeko mwana na kola te akokisa ena te dorina kufa asalaka crise akufi to comprenaka pe que non yanaka babomaka na kindoki parce que azali mwana obomu babano ezalaki do okoki okoleka te sans kolula ye azaka bongo mwana azaka fati munene mabundi misumeke elle était tellement jolie donc on dirait ba fabrika ye neti bébé mo boni poupée mo bosko basala ye na ndenge na ye mwana na kufa bandeko na ngai mwana na kufa on avait tous compris que baboma mwana na koboma parce que azaki kitoko to Afrique toyebi ba wana ezalaka nango trop misu bapesela bango bana kindoki likolo ya kaya bongo mwana kitoko ba jalousie na jalousie wana baki bapesi mwana kindoki yango bandeko nayaki nasala émission mpona interpeller biso tosambelaka et surtout veillons sur les enfants, faites très attention bana mwana baexposaki te mwana babatelaka ye mama oyo vraiment nayebi te akimi na ye mbwa matikali koexpose kosundola kobwaka mwana donc amemi mwana maboko bandeko na ngai amemi mwana maboko mbwa azoya etanka mbwa saute alashe amoni agangi alashe mwana kimi mbwa atikali kokanga mwana gorge mwana kufita bebe kitoko vraiment ata bino moko mwana akufi lisolo esali tellement parce que nalobaki non eleka boye te fo na ya kosola yango bomoni nayaki bandeko nasola na bino vraiment nzambe alola pambola bino et puis surtout apesa mayele ebele mpona koboya kokima mambo boye mpenza esali pasi c'est vraiment parce que le Seigneur vous bénisse. Abonnez-vous soki nano s'abonna te et likez, surtout partagez. Des bonnes choses à vous. Quant à moi, la mon nombala ya sima. À plus. Ozali zambe na bomoi papa, ozali zambe na bomoi yawe, ozali kondi oyo esimba bomoi nanga, ozali zambo oyo abikisa maladi, nakokende wapi nzambe soki na yo te, likolo evangelo na yo yawe, mabele nyatelo na yo ozali zambe, ozali zambe. Maintenant tu
lingi mes pensons sont dans ces métamorphosés osimi mosambo e maladie na biso bolingo bebi naza toxique grâce à lui. Ntango akufi badepsine balobi keno akosekwa po nzambe bakristo pasi alors po bafacilite lisekwa na ye bakunda ye mutu libanda po ntango akolamuka abima akende mbala moko mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te po milimo mobe ekotaka na ngulu so bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumbisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kointercede mpo na nga na yo jésus de nazareth amen.